Mais Karine n'a pas de c'est comme si bazana mili momoro boy envoûtement ya maramote ba voyage. Pour mon taliboso penal nga même pas Paris eza falia mais ere komika bakende bayo bebana. Mutami bala zifere bayo bebana. Héritier yo pe ba bebani. Karine pe ye moko sou Karine. Toki Afrique du Sud abebi si voyage. Toki Angola voyage baby bakende Amérique. Baki refoulé. Donc baza ba tout le monde ceux qui basali dio couple peneza meilleur couple il y a des autres de l'année. Vous comprenez? Vous comprenez? Oh lingolo banine ke ça lango G à Sankara de Koutana ADT. Bon il faut te lande la marambango bien to ebi pété. Mais nga na yoka déjà li solo moko ba bisanga parmi bato ba finga ka héritier. Ezana mutu moko yapelisaka kaka moto na pona héritier mais afuta makambongo héritier atindelaka ba vrai wester mais yaza wana po apelisaka moto pona héritier po héritier bo pelisele moto ye kuna actualité pe ezomata lobi ke ba maman ozopesa bango respect monite ke au refaire revenir nga déjà na moi question mon relinga que vous allez parmi d'autres questions ou peut-être dans un temps de questions qui dans qui n'ont pas lelo ken piana si réellement yo pesa ka valeur na ba maman pesa ka respect na ba maman tu ne trouves pas que Karine Mokondi ozo pesa respect Zana ba maman mususu pe okobota mapena maman mususu pe kuta maman mela loto kaza muta drink maman wana peut-être ça la ba délire moko boye o ezo kisabana nesoni nasina limbisa na ngai mais à condition kaka fuka ba pardon belé soki asaline ba pardon aseki pena ba pardon donc ina limbisa na ngai. Ma Mission TV, le miroir du monde. Salut fidèles téléspectateurs de Am, chers internautes de Ma Mission TV. Vous êtes le bienvenu encore une fois de plus dans cette chaîne. Je suis la bellissima de la presse congolaise, votre servante Bibi Kapinga. Aujourd'hui, encore une fois de plus, je veux recevoir pour vous un habitué de cette chaîne, un invité habitué de cette chaîne. Lui, on l'appelle Mister Makizembe Ken Piana Boni. Moi mbala opesa mutu passe sur internet donc muta comprendra et ara maman botaille. Ouais Bibi, merci beaucoup d'abord. Merci à Ma Mission TV. Et ça YouTube vraiment ils ont la chaleur, il y a ba blague té. Na sur air toza boye, ba te bela poto baza sepela po. Ba sœur Pauline Lumumba po mikolo to bwaka bana basi po bangonde ba sola bien. Kotuna nga kombo mwana mobali awa te po awa. Pardon comment monter. Pour ça le vivre en 4 maman Jibi bela. Nga na bwaka bana basi kwa na bwaka sœur na ngai Nathalie Neymar na Texas. Po bana basi Gauthier mascotte. Voilà vient na Gauthier mascotte bambote belé mi bela. Nga na bwaka bana basi on comprendre. Bana basi des sentiments, bana basi sentiments, Adel Jogo, bagou danger, Adel Jogo, bagou danger. Vous comprenez? Donc, bana basi c'est bon, basser Pauline Lumumba. Vous sentez aux obois pena moi na ya héros national. Pour mon tout ce l'équipe pénal limité en okuta monima pénétele miboy. Basser Angel Moussoel Makizembe bakoko Arafat. Ba ingénieur Aloïs na Londres pour bana mibal. Choisi matata. Ouais, venanga choisi matata le vénérable maître. Yepena maître bangwaka tout. Moni tous les ngwaka, mutu tout asala la coopération. Bango tout ba yo tolaka na moto a choisi matata siko. Puis ba sala ndenge nini pardon. Ndeni mutako comprendre ezaka mama. Na biso ba concert na yo tozo koka ko comprendre te kene zalaka nini. Bon comprendre gagati. Non, nga na sola na nga selon ngai ba vérité, ça ba vérité. Nazui moi temps ya ko raisonner que non, maman na nga yo ka pasi po na nga. Afandisanga na libumu pendant 9 mois. Maman zwa temps ebele ya komelisanga ba poto po na zwa conscience ya kibomoto boy. Esengaki maman pe na zwa encadrement na nga ba fona kokisa moi 5 pona banda ko miye bata moi mukesi ko ba maman na fona pesa bango respect. Nati Bibi Kapinga fande il fona pesa respect. Zape na ba papa mususu pe papa mabe.
yango ozomona mikolo bakombo mingi eza ba Nathalie Neymar, ba Goudangia Del Diogo, ba Sœur Pauline Lumumba, ba Champagne Overdose na France. Donc batu wana nde makambo. Olobi ke ba maman ozopesa bango respect monite ke refaire revenir nga déjà na moi question moko elinga ki ozala parmi d'autres questions ou peut-être dans tant de questions qui dans ki nango pona lelo ken piana si réellement yo pesa ka valeur na ba maman pesa ka respect na ba maman. Tu ne trouves pas que Karine Mokonzi ozopesa respect? Eza na ba mama mususu pe okobota mapena mama mususu pe kuta mama mela loto kaza muta drink. Mama wana peut-être asalaka ba délire moko boye o ezokisa bana nesoni. Mama bongo azo mériter respect na yebisanga mama bongo azo mériter respect wapi. Ozana mama na bino akenda na banganda ba gene banganda ba whisky. Tikala mama na yo changer. Akotika la mama mais akozalaka ka mama ya soni pona yo. Osa comprendre ozalaka mama ya soni mama pe senga ko bana pe ba peso respect. Ba mama ba différent bibi ka pinga yo kan sindengo za bo respect ba pesa ka yo. Eza respect ko mutako pesa ngo Karine. Ba bi ke bibi femme moko boye a se respectaka bibi femme moko boye oyo jamais akoleka afinga pe parce que bino pe bana basi herbe finga ba leader na biso ya mibali ya musique. Quand même herbe bino bo respecter biso mibali te. Biso pe to respecter bino te. Ezana ti bibi o sala no émission o lali o la muki o sala émission ozo finga wera ke wera komi koko wera boye boye. O sali no émission lali o la muki okei ozo finga Fally Ipupa. Fally artiste o to benga star na biso ya Congo. Tel degré ya succès Fally azana ngo na monde. Tel degré ya succès. Lelo soki to tala drapeau mboka na biso côté musique déjà Fally wana to fansake déjà. Siko mwana mwasi moko boye yo zo boya no Fally. Ozi mutu neti Fabregas. Fabregas tala lelo ndenge ba mama zigida bazole la Fabregas neti wenzangwe la muki lisusu fade. Fabregas wana vraiment yo kendo finga mutu neti Fabregas. Asali ba album presque ebele nyonso simba. Tozala quand même bino pe ba mama bo respecter pe biso. Respect ezalaka réciproque. To pesi bino respect, bino pe bozong seli biso respect. Wana ndenge vie etambolaka yango wana. Siko wana ozosala ngo par rapport ya ozwa esika pangia mamakanda we ranson na kati ya wenge muzika maison mère pona pa héritier oza lisusu te to ozosala ngo pona ozotatone okende pe pa Fally Ipupa dicap les El Malabiocho to ozosala ngo kaka pona osala Karine Mokonzi motema pasi. Yo yebi te ke tozalaka na boîte. Tuna ba Cynthia Kapashi, tuna ba Pacho Refi, tuna ba Adam Suluzolo, tuna ba Afi. Yo ebiteke nga iken piana. Nga na olo banga Karine afunda nga epa héritier. Afunda nga epa héritier abi boss ndenge za boye. Yo remarkaka te ke ken akomisaka Fally koleka yo aloba Fally aleki yo. Est-ce que biloko wana Karine azoloba wana tofandi na héritier wana masola la team. Héritier partout nanga ngonga na FC na bi mais oui Fally aleki yo za premier album comment y a zoluka tia na distraction que non yo leki Fally na bi non eza ba distraction o eza ba flatterie eza ba flatterie Fally aza nzambe ya makambo nyonso ya muziki na ba vie balala dans sa Fally afuka misa na ba vie Fally afuka misa na ba vie que bo vie bo fanda genou na wana ngana reni. Soki na kosa na ebite soki na zokosa. Donc il fallait azali mutu oyo yo soko ebeke Fally azali mutu aleki. Comment aurait kozala nanu o umela lisusu pembeni ya la team? Non, la team ezali mouvement na biso. Et bon ba biso ngaka bwana la team. Mais bozo soutenir musicien. Il faut bo pesa raye ba dimension oyo aza. Pour soki lelo to lobi héritier si akomi au top koleka ba musicien nyonso. Et ça n'a pas affaiblir Moussala et héritier moyen à forcer à brûler sous bêta pour on se comprendre et ça te pro bino bo l'accès déjà assez à commis faut qu'on ait ça mutu nan au comité nan au comité place aux okende nan au comité pas même na katikati ya makambo oh il faut ça là c'est ça le lot féliciter héritier
premier album ba musicien ba ki Olympia premier album ba musicien ba zui visa aux États-Unis. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Tozuka frère na Fabrigas combien des albums ba musicien même Malawi a pas ba comité. On se comprend mais Fabrigas va taper musique qui n'est bien mais ba pas au héritier à sali. Donc les lots qui ba bengi c'est un sous héritier Fabrigas na kati ya présidence musicien wa ko peser et ça héritier par rapport ya makambu au héritier zo sala na premier album. Ba premier album to mona ba fali ba betelango ba Olympia ba Zénith ba Stade de France na ba premier album sko héritier azali leki oyo azolanda siko biloko wana maintenant nous a comité non comité les lots qui peut-être na maison mère ba se réunir ba lobi bon totali par rapport ya bato toroko bengisa pour que base à la parmi ba lobeli na biso na net ou na télévision et pas fali pour pas de même osa d'accord ngana komi ga papier na komi ga papier mutu to azana besoin komela ngwa komela ngana zo peser bo ba ke no proposer nga biloko wana Nambongo ti babando futa yo par mois. Ah. Wenge ba proposer ka mutu salaire ya maloba. Oh, yo bongo ba système wenge to bien ngote. Ba proposer salaire ya maloba. Salaire ya maloba nga ki sala na kendo travail na bebisa musala na nga likola promesse. Ba ko tika la futa nga La timba no futoni. Yebisanga porte-parole nini ya Congo, ya mouvement nini yango bafuta gembong. Mosaka bafuta Sankara de kuta Roger Ngandu bafuta ba. Toza a deuxième monde hein. Toza a deuxième monde to na monde oyo to vivre. To na deuxième monde Tika boko sabatu ko batu baza pene belé bozo ko Sankara ya Mosaka na Roger Ngandu wana ngapa na je mets ma main à couper. Ah. Ok. Na beteli papa chéri maboko. Mais makambo lo bezala solo pona okaki pe mikolo papa chéri alinga memo poto bon. Il faut défendre Gagat. On défendre na okaka idéologie. C'est Ken Piana Makizembe, donc le PDG de Fimbu na Fimbu et na sepelara vraiment ko yamba Ken Piana po na yambara yo na fanda omoni makambo musique yo to bandango lelote na fanda na ba musicien na fanda na ba porte-parole mon côté atikala ko confirmer nga ke ba futa ka embongo yebite ke za ba porte-parole mususu ya danger monaka trop de makelele na pesi basani ya leader na ngambo na pesi ma papa leader na ngambo to solo la masolo ke ba vie ba maboko makasi ba vie ba flambeau oh yo lingi nga bandolo ba biloko vie ba pesio déjà pesio ba relation belé yo ba futara yo imagine ti Mosaka par exemple so le lotobi ke ono Mosaka lobi ke ba futara été ba pesio États-Unis visa ba pesio billet séjour et ça mbonga combien de mois tozo la makambo salaire ou bien tozo la makambo ya ba opportunité côté ya ba opportunité bazwaka ba opportunité au bien peser opportunité na salaire salaire ezalaka mbongo oyo ezalaka de base na vie ya mutu zela bibi lelo soki yo travailler na ba petit na biso ba cameraman ba monteur ba nani oko engager pe batu mususu na site na yo. Est-ce que Batouana babandozela baliaka na ba mantolo ya ba kombo tindi babwaka Batouana on demi peno vivre na Batouana longtemps siko mutu kuta vivre na yo malgré futa ke salaire amuke mais salaire wana zo respecter yo kansi batu nyonso batindela ka biso mbongo wana ba vivaka na matolo bango pe bakenda misala azela ke par semaine ba futa nga autant mo ba calcul bana ba otanga boy mois d'hiver na yepe akolongola pe moi 100 €, atindeli pe journaliste moi sentiment combo. Salaire ezali de base ya makambo nyonso ya mokili. Eloko tu muto osala, soki azo se retrouver na salaire te, akotika musala wana. Ken Piana, qu'est-ce qui fait que Ozala un peu un homme très changeant? Lelo okumisi mutuboye lobby okitisiye ozu oyo otomboli ezara nini osala analyse
ou de yo moko kaka ça tant mususu ke muto ana tant mususu mikolo yende mutazo pesa yo après au bois kisi wana kuna neti mikolo ken piana au pupoli Karine au pupoli RFI au pupoli batutu ya internet au pupoli bango finalement ken piana okoko zala kana banani bibi na pupola te moni to sala ki émission na ndeko nanga mwasi Gloire Langi na loba kaka eza conseil ke bino bana basi ya télévision pe bozo moi conseil eza na ndenga mabete na loba ki bino nyoso ba fille ya internet pona nga na mona bino tout boza bandumba na ebité soki na loba mabe parce que ko benga mwana mwasi ndumba eza te ke ka basi o babima na balabala boy ke no ya zo bulisa mwana mwasi déjà abima déjà na mibali 3 ou 4 pour plier et banda toujours na 2 donc mwana mwasi o azana libre latana no alliance te na engagement mon côté azana katira bandumba ezana ti yo pe bona koloba ozape parmi ka bandumba lo soki nga na reprocher mususu ba fille internet po boko ma série po le lo soki oyambinga soki tozo sola bino botuna ra vie privée à ken yo ndeni to est-ce que ça na bana na loba na bana na mwasi na ngai le seul journaliste oyo atanga mwasi ne ya Kinshasa ezala kaka ngai lelo so tuni ba journaliste nyonso ya mibali balobaka nga mwasi na ngaza na poto nga mwasi na ngaza na poto mais awa banda kuna bango elala ka vidité oso comprendre banda kuna bango elala ka vidité bazaka kana ba oyo ba makangu mais babiso to tia moi ki sérieux fanda ka mwasi na bana bozo fanda na ndenga normal en plus ba finyo sur internet nga mobile na ngaza la kana poto mibali wana kombo ozwa te pays fixe mobile ngo azalaka ezalaka te wana nyonso ezali kobanga keno soki natangi o Suède o Belgique soki ayoki aoka totindela ngambongo soki natangi ya Belgique ya Londres soki ayoki aoka totindela ngambongo donc ozomona ke batu bazana ba péché amoureuse na niveau moko impossible ezalika ba chroniqueuse na biso donc ba péché moko donc ata sambeli 1000 francs église ata ba sopeli ba péché chéri wana batondi nango siko na nzoto yango tolo ba bozo vie au sérieux bozo vie au sérieux bozo vie vraiment au sérieux et ana fimo kaka awa fimo ko garçon moko na Londres asalaki moi erreur akobwaka chéri na ya France o ya Londres ayoki abengi nga lobi no ken na prouver bino a chéri na atindela nga kutu ba vidéo mitakala nazo publier nazwa soki un mois mobimba ya bondela mutu natinda même ba sœur nanga natinda sœur nanga Dijel Musoli kendo kutana naye luko calme ye bani nego sala bien te wana za fi moto sola kana bien boy soki nazalaki ya mabe na nga na encourager na bi panzango kakati pe mwana mwasi ngo vrai chéri mais mobile o ya Londres ayoki ke babwa kimba nane à Paris abi bon ba vidéo tout atindela nga siko na panza siko na internet ezali nango kaka kolakisa bino keno faut kozwa mo ba engagement kozwa moi qui sérieux et ça la moi bien et j'espère que ba finyo so bazolanda biso ya internet ou ya média donc bino nyonso donc bozwa vie au sérieux c'est-à-dire il faut être sérieuse et ceux qui bozo à la sérieuse teken piana bien telemi robanara robimisa bino na écran et ça la bien té j'espère que Jacques Kaonda na Angleterre wana ayoki mamna loba pour mingi Jacques Kaonda Jacques Kaonda beau frère na biso na peso bambote Jacques Kaonda donc bambote belé quoi après les solo mbala moko kombo Jacques Kaonda bimi en tout cas bambote belé Jacques Kaonda. Bon, vraiment, je ne sais pas quoi dire. C'est Ken Piana. Il assume ses propos. Et Ken, par rapport, il y a Makamboezo, les Kanana, ni na Internet actuellement. Non, il y a un peu de ça l'analyse par rapport à Yanani. On fréquente un peu maison mère, on fréquente un peu orchestre rebelle. Et les lots par rapport, il y a réaction, il y a Sankara pour na ADT. Okoki kolobani ni ponango. Est-ce que abimi impoli ou est-ce que manquer respect na chef na ADT? Je ne sais pas. Kobime impoli c'est trop dire aux arabes note vocale en haute. Toko kana biso pe kobime impoli c'est trop dire eza bilo mususu batu baso la ratin que staff technique au moni ngape na yoka ki ba message à Sankara si je comprends bien ezali que mouvement o bazo sala eza mouvement munene
eza mouvement oyo ezomérite barespect ebele moni lelo bango baa bato moko te bakoswanaka na bato oyo basali bamouvement lelo oyo baza mpe bamouvement mpe balongo bauti bakartier la tete bauti babcbg te mais baza bana na bango peut-être base reprochaki basali mwa réunion babino totika bana mai na biso oyo bauti na wenge baévolue mpe à l'aise peut-être na kati ya réunion maloba oyo peut-être président ya orchestre apesaki peut-être ADT par rapport ya maloba Sankara nandimi te ke Sankara kozwa courage kaka de ye moko kaka balobi peut-être basololaki na kati ya staff balobi trop c'est trop comme ADT ye moko abimisela somo ya trop c'est trop wana pe babulele ye pe balobi non trop c'est trop oyo ye peut-être osala maison mère peut-être sepele nango te yango Sankara alobi biloko wana tokotala sikoyo ADT na Sankara de kunto moi makambo ebimi nde tokoyeba nani azopeze na kati ya wenge muzika maison mais po na minute tozela mosusu moko na bango za sanction ce que tozoyeba te bakosuspendre Sankara Sankara na kati azolobaki bazali na réunion moko extraordinaire très spéciale et décision okoya lelo ndenge azomonela okebi te ADT okoza suspendu. Est-ce que makambo oyo eza privé et orchestre Sankara de kuta kokolo bango eza première fois te namona Sankara azobima na makambo première fois faut bango ke Vemoni bapesa na Sankara suspension apesa suspension Sankara Vemoni binasi Sankara yebi Sankara bapesa suspension na chaîne tel aleki na chaîne mususu abi ngai naza mambo ya wenge muzika maison mère te nga nazali direct wera donc ngai moni baza na doya apesa nga suspension te na évité on s'en comprendre donc on zappe deuxième fois Sankara ye azo défendre Sankara za bouche autorisée ya maison mère te mais ya président wera mbala mo peut-être o ya zoloba tout cela totala est-ce que sanction ko est pas Sankara ou bien sanction ko ya et pas ADT poto wana déjà batutu ba moni déjà que poto ekoti ce que président wera alakisa qui autorité na épée avec leader. Oui, que le président Ouera a deux fois peut-être courtois. Ozo se rappeler la mamboleka entre héritier et brigade. Voilà. Sanction qu'il y aura presque pas. Mais il y a tout vraiment, je pense que oh tous les cas, ADT a lobby côté langage mususu, Sankara pas lobby langage mususu. Je pense que ils ont 5 mois sanction. Batupé à maison mère. Bazana besoin pe batu bazwa mouvement na bango na crédibilité yo kasi ba fantiki tu ya maison mère ba sepela na ba abambriement ozo salemana batama ele pe bazalite batala pe réaction ya président wera sanction nini ya kopesa na deux personnes wana o bazo jouer na maison mère ozoneti ken piana lelo cadre na kati ya wenge muzika maison mère s'il faut payer sa sanction ou payer sa sanction nana. Bon, si on paie sa sanction, neti na kao e ucho leka, ngana ko sanctionner de ADT. Na sens que, omoni ya turo vraiment, Karine Mokonza zala ne mwana mabe, Karine Mokonza za na impoli, eyebani, mais ya turo pena na loba Karine azana moi raison. Et pour ça na ti Karine afandi na ye, allez grenade bimi bouffe. So Karine a critiqué ki batu ya Belgique. Il fallait que ADT sala ne ba vidéo te. Po nalandi kaka na ba audio wana Sankara zoloba lelo soki yena mosaka bazanga ba problème eza po ya côté ki makambo ADT. Abi ADT azoloba mouvement na bango mema batu bandundu. Comme déjà langage wana ezaki langage ya ko salir maison mère. To bi ke président weraza papa pasteur. Koloba déjà que comme mema batu bandundu batu bazozwa ngona esprit ya frétiche. Donc il prend ngai na ba déclaration tout ya Sankara muto a mérité moi sanction muke et ko za la ADT wana na lo bakaka selo kaka analyse. Ozo comprend pas Sankara ye moko lobi lelo so bazo ba problème bazo kotaka ba problème susu o etali bangote. C'est que président we rappelle za na ba propos mususu sepela kana ngote. Na ko informer pe biloko musu Karine Mokonza sala ka wana za ba sentiment na ye sans héritier. Voilà. Et voilà, alors parlons de Nanito Ozongela par rapport à Mamboyobi pour Karine, par rapport à
analyse auto ça alors to linga to tikabino quelques minutes bolanda quand même ba propos ya Sankara pour na ADT et on va revenir tout juste après. Ouais papa, groupe eza ADT so a quitté ya pauvreté. Groupe eza été. Eza groupe awera ni ya Sankara ni ya nani. Data to longwa so wera longwenete eza na pauvreté. Ati kande. Bato azako loba bafinga, c'est pas grave, ezaki avant disque, mais disque bimi to tika disque loba na place na biso. C'est comme ça. Na Congo a monde entier nani yango 7 jours de la semaine oyo, ba yako loba ke disque na bangele ki 7 jours de la semaine. Ezate to tika dona minute to tika. Ba fanatique fidèle de wera son bino mobo s'en charger na makambo eza promotion makambo internet eza makambo na bino. Bino ndebo sona na bango mais ye azad quand même administrateur et simbate tant to loba directeur aroya ta bandolo baloba makambe belebele to pekisi azoyoka te yango to lobi yango abo pekisa to zo deuxième to loba taille individualité to loba ko to te ko botika na ni mutalo baka mamna bango azate. Quand on parlait avant ezaki makambo msuna cadre ke promotion tout ça na ndenge disque yala ki ba attaquer biso to défendre mais 7 jours de la semaine toi na ta ko défendre 7 jours de la semaine album ki toko yo somo muta finga tout ça na ta on a 7 jours de la semaine et simbi déjà toi na tande ya promotion ADT to fine na kisasa to pekisa makambo tu to bit botika kolanda bato bana poa ya werati mais pourquoi lui continue o eza makamuto solo là que kosala lisusu eloko moko te kolobarie to calculer bango te to sala promotion disque simbi na Congo à part internet ba finga ba impact te batu nyoso siko na mito biso to impact yenga bando kabolango to bando sa sous polémique mo boye de total à 7 jours de la semaine et dans 7 jours de la semaine contre batu basila maintenant ADT franchement na sepelite makasi batu tout na Congo ba mécontent au sakanati. Sauf que nous les potes pour la bloc en Ningwana c'est pas bien. Aux hommes la terre ils ont diminué ouais. Ah, bon si on pétrole la bandit qu'on finga ya bandit finga. Ça là si on yo peut si on répondre. Aux hommes au bandit ba mama musaka ba keki kwiti to mema wagi kwiti. Ya omo ba musaka ba bimati na suka la ko vide guerre ngo. Et ma kamna ngate. Mais la logique des choses, on va nous attaquer, on continue à makambo boye, ba tutu, bazo pekiso yo so continue. Bon, so yo zéro karaté, so zambali répondre Karine Mokonzi, bo so na Karine Mokonzi. Bo so na ye. Ngamo route dans la kipana ba to anyo stepo na avec 7 jours de la semaine simba. To ana tanto savourer partout la zengaluketu, ba DJ ba diemba nana ngazo diembela ti. Toi la ta ya promotion toi la ta ba bêtise à pas en te. Franchement ADT orchestre ma ba toza desi. So ezak OK poto pour la direct moi pas en pas manengwana non vaut mieux ko engager so orchestre c'était solo makamno so na ba compte à rendre ya yo moko solo la makamna yo na ba batu na bino. Pourquoi bino ka kombo wa ezaka ya matokolo ka zonga matokolo za boyo kana bosa promotion na ye ou quoi? Ken soto bito sono mi balé oyo point de vue na yo par rapport ya ba propos ya Sankara de Kuta place à solo bana ADT ba pekisa ça la ba direct Sankara de Kuta en fait yango o moninga so na yambi Sankara na tuna raye na organigramme ya wenge musique maison mère azalaka nani fonction na ye ezalaka nini point de vue na yo non par rapport il y a deux propos il y a Sankara de Kuta Sankara de Kuta azaka bouche autorisée ya président wera to ta ko sola ngoti ye alobaka o président wera ebisi ki kende ko loba yana maka mususu peut-être ndeka na n'expliquer que fa basala ba réunion ma bibi obi ke eza moni makambo musique eza na ti politique ya mutu msupe boko yo kana tu il faut pelisa kaka moto ba moto wana batu ba so na mutu msupe pelisa moto mafuta makanango. On se comprend. Oh, lingolo banine ke ça lango G à Sankara de Kuta na ADT. Bon, il faut te landela makambango bien, tu es bipété. Mais nga na yoka déjà li solo moko ba bisanga parmi bato ba finga ka héritier. Eza na mutu moko ya pelisa kaka moto na pona héritier mais afuta makambongo héritier atindela ke ba vrai wester.
mais yaza wana po apelisaka moto po na héritier po héritier bo pelisele moto ye kuna actualité pe ezomata. On se comprend. Nani héritier déjà dans l'actualité, aux États-Unis, tout ça, dans l'actualité, est-ce que tu penses que Borrego Pellicele dit sous moto pour la notre actualité olympienne, actualité à États-Unis, na musicien Barefoula qui tout ça, et ça déjà actualité pour na. Et ça battu mususu bobulara oh pena ennemi à héritier. Mais oh que so landeli na source pire vieille héritier ya ba blaguité. Chaque jour na ba WhatsApp ba solaka na bango. Coaching ezandeni yo a mikolo yo il faut ou attaquer ngal subu. Parce que herba tu ba le ka TV bazo attaquer yo, ndenge yo pe force yezo ya tu. Yo pour ça na batu herba zo répondre guerre wana na kombo toujours ya yo héritier, nde pesa ka mutu nini pote. Yo so baté maramba ngozala bongo. Donc héritier azali na sagesse moko boazo jouer na politique. Mais un jour ba président ba ya ba orchestre belé ba comprendre makambo yo. Je pense que le mouvement belé panzana. Le belé ba kolongwa na ba orchestre. Mais est-ce que vous pensez vraiment que conversation oyo et salami na mutu oyo aza proche ya wenge musique à maison mère, conversation confidentielle et panzana kaka boye à l'occasion de rien? Est-ce que vraiment est-ce qui conversation commune ou est-ce qui conversation privée? Ngaponanga nazomona ngona ti conversation moko ya kabal. Ezana ti conversation moko boye sangaka sali net yazo sola na mutu. Asali ka net yazo sola na mutu pour azalaki na message ya relancer sko abimisi yango na ndenge ya conversation. Soko landeli bien pour mutu wana ba audio ya ba réponse azozong ya sangaka totika loyo kango te. Donc ezola tsaka eza kabal okozala pe place mo boye msu babaye na bango yo bamoni bon. Il faut tindi kelega à Grenade mo ceux qui pas décourager longa na ya. Nga pona ndima kezala conversation pena atindeli mutu pa atindeli basa la conversation pour côté moko ezokende neti alobeli ya DTE moko côté mususu ezobima mususu neti asalelaki mutu mususu audio donc ba confusion ezali ya maloba kana kati ba conversation. On a vu ceux qui adorent na Lille, ceux qui adorent na Lille. Mais conversation auto choka ya suka ezanati asalelaki yango ADTE moko atindeli. Que non bandaki na makamba bandundu après ezanati atindelaki yango ADTE moko sko to comprendre te. Ba réponse ya ba audio oyo totika lo kata moko te. Sankara asunga biso par rapport à la conversation batindeli biso muto ya pandi ba conversation Sankara atindela biso pe oyo yé abande ko yebisa Sankara. Voilà ezana ngo politique to yebi na so ezana ngo mwa politique moko ezawana yango moni makambo moya kota na profondeur ezate. Po Sankara zolo ba wenge mobimba to fandi réunion donc to fandi pena réunion. To fandi réunion to sepel nango te. C'est que place à la conversation, tu es habité à Zalakina Batunini avant ça la audio. Pour la monnaie, c'est comme ça, ça l'inet 5 audio. 5 audio, tu es habité à Batindela ni Moutunini, Angwa, Sali Poe Panzana, tu es habité. Bisotou n'a pas téléphone, tout le monde est au Koya Koya Kaka. Voilà. Alors, tu as dit que pour que na kento revenir na sujet na biso à jour à l'élo. Troisième yango. Oui, direct ezabie mais direct musu to koche la bino pe concert à direct sans to lo ba bêtise. Direct musu pe ba koche la bino image. Direct musu ba kopesa bino pe programme orchestre tozo kende boy toza tozo obligé lo ba mamba batuta. Donc lokola yazo yo raté article la biso mamba ba direct. Direct ba ndo utaki sasa so émission so nini tout ça bani article nous pardon. Parce que banenga lo baté c'est pas bien. On a Missa tout au 4e. Ouais, bonsoir les fidèles. Ouais. Ah, ce qu'on doit dire fidèle. Aux hommes on a que message en wezo banatia zo solana na côté sur les fidèles, côté sur président Donald, côté sur abo ke alo bela dete. Donc elle a sara neti kabal mo ba kangi ba audio batindi à l'époque bon tout habité kabal. Oui, direct ezabie mais direct musu to koche la bino pe concert à direct sans to lo ba bêtise. Direct musu pe ba koche la bino image. Ah to combien na 4e. Direct musu ba kopesa bino elo nangna loba awa po biso biro to lembi to lobi ti to lembi. Est-ce que boko peksa ADT ba directe bo peksa ye
parce que c'est lui qui provoque les gens pour n'abattre répondre biso. C'est pas bien. Bon pexaye, totindi na ba directé, 7 jours de la semaine simbi, sengaluketo simbi ba diemba ba DJ ba nyoso simbi to na temps ya koswana na ba bana mike miketi. En tout cas na bolingo nzambe bo ebisa DT parce que na minute to siéger, soit ta ko suspendi. Boyebisa ADT ya Kipui atika makambo ba direct orchestre tindi ete to pekisi eti to lembi azana problème nini na babatu wana ayebisa biso to yeba kamni nango esila rate o fo bana comparer wera son na babana mike to na temps ya polémique sikoyo ou be to na temps ya promotion donc to na réunion extraordinaire orchestre mobimba pona ADT. Bon pekisa makambo ba direct na parce que yazo provoquer batu ta batu ba répondre asi sango pe a répondre pe ba bango azela sangara de kutate parce que mutalo tinda sati toza na ta wana te to na ta promotion pourquoi yo kaka bo tunela ngaka biso ye nengwana tokela wa suka président Dom na landi au président président Dom problème est ça to répondre pe tout le monde. Il faut batu ba finga na bango we raza star ba loba makamba koloba mais na niveau we raso to bandi répondre batu tout c'est que bo permettre ngai siko ngape na bano finga sikoyo bo pechwa mokonzi na beta ke kara batu tu na beta bango bakara ba pechwa mususu nani oya nani ya guitariste ebo bina ko beta ta na beta ke kara bo bolingi ko ngasko ki sankara de konta penasko ezongela na babango. So bolinga bo chef bo mona ke ezate ko maloba mtezangi mais ça siko ke na ba respect 7 jours de la semaine ke na minute 10 ke simbi toza na tana bango te awa na gisasa ba na impact te makamba lobaka na internet ba loba na ba teva gisasa est-ce que bike belé awa na gisasa nga tambola na zarata na maître te na tambola nga mo mais bike belé na gisasa po ba tambola za la problème et les gars na internet bo zwab siko makamba lobaka et les gars na teva Congo mais ça po bakufa ouera populaire na niveau na te président d'homme na nenga logique direct que ça te que ba no répondre bato est-ce que ça va faut répondre bato ko pesa pe programme orchestre ko pesa pe que no prochaine clip ça boy okolo ba pe msuke no na minute oyo ouera son programme nenge to lobby ba fidèle te msu boy des stratégies ça boy bo motiver bato ba réunion ba ni tout ça machin. Donc musique en aussi que 7 jours de la semaine to sala ki simbi boy poto zongela suma ramo ba avant 7 jours de la semaine wa ça sert à rien président ko peso kanda ozana réseau poza mutawera et puis au kanda c'est tout à fait normal mais après c'est quoi président babi on répond les imbéciles par le silence et ça maramsu to ko répondre un peu maramsu to ko répondre to occupé net bango nani bango ba disque simbi te ba luka ba kota na actualité tabso to répondre bango comme question réponse après. Qu'est-ce que ça va donner? Pour qu'on dise que ça le simbité, ouera son a sauvé musique à Congo. L'on minute au Congo mobimba mutaro lo basati président. Non. Président, en tout cas, to mekana moi au revoir na ndenge pena logique. En tout cas, ouera na ba niveau nati. Bata ba finga na ba msu, balo ba makaba finga na lingala balo ba na français. Po bikola msu pe yo kana ngota, balo ba kana français, ba bina ngolo ba pe ba français te, ba ko finga pe na ba français te. Si vous avez un Congo, vous avez un monde entier de album. Ce que vous avez président. Vraiment, voilà. Vous avez tous suivi. Donc, à propos, il y a Sankara de Koutapo dans ADT et ouais, administrateur, directeur technique. Alors, j'espère que tu sali analyse. Na Ken Piana en fait quand on est au loba tout à l'heure en fait conversation oyo tozo ebate ezalaki na les fidèles de Weranson ezalaki na ADT moko direct to ezalaki na président d'homme na Lille soit yemoko misaleli atindi tozo ebate po ndenge toyoki oya Sankara faut toyoka pe ya muto ya bande ko sala conversation na ye pour que to me comme moins ko sala analyse moko direct et correct et Ken Piana koyoka nani koloba Sankara koloba alobi a généraliser en fait ba maramususu oyo loba marana internet awa ce que loba mi na télévision pourquoi boloba kango na télévision te. Voilà, merci beaucoup Bibi Kapinga o moninga nazala lingo kota maramba wonye musique maison mère te
Mais nga c'est l'analyse. Na sala émission moko na Frank Stemai, je pense pas place à Zolandanga yebi. Na lobaka soki ADT asali attention te, azo sala ba télé-réalité, azo loba trop. Na la sala message wana epa ya Sankara. Na eba ke ba problème koya. Pour rôle ADT to chele ki songi. Non, na cheki songi te. Rôle o ADT azo sala, ezaneti ba rôle ya oyo Sankara kati ya maison mère. Sankara zongi neti sima ya je ADT azui le devant ya makambu ya Sankara. Peut-être eza nango pe amsu jalousie Sankara monike boulot na ye mutu moko bwazoli nga bebisela e boulot. Nga na sens normal na omona Sankara azomona déjà na maison mère ADT azo coincé déjà ba activité na ye oye asalaka. Po ba rôle ADT azo jouer belé wana eza ba rôle ya Sankara de Kunta. Donc ADT côté na domaine na été. Voilà. Lelo na occupé Sankara de Kunta lobby be mission ngope français pe ba yebi ko lobate. Bon na yebi te na kati ya RDC soki totali ba leader. Oh bayambaka bango pa Jean-Marie Kasamba français pena du début à la fin. Leader azoteta soki tolongoli Kofi na mona waze quoi. Bon na batango lobi ba loba mingi lingala. Po omoni be émission na biso il fait ça les maraka beaucoup plus na lingala po ba leader ebele okosala na ye émission ya 1 heure ditaka na français ya pambate bo 4 émissions ba mettre ba obeta. On se comprend. Et ça ba leader ebele ba pesa bango 2 minutes ya pamba ya ko s'exprimer na français bo devant public ya ebele. Ba kokate. Siko yo eloko nini ko pousser siko yo fandi no ka boy okendo ko salisa leader moko boy question na français. Okoza am suna ya mission na leader talubi be mission na bino bosala ka bofinga naka. Bosala ka ngope na français pour que bato belé pe ba comprendre dans le monde va comprendre que oyoyo le leur a lobby a chrétien wera. Oyoyo le leur a lobby a chrétien Mukulu, le leur a lobby a chrétien Fabrigasto Fali. Pardon, na lobby hein. Bon, comment ba international. Yango na lobby boy. Et loko wana pe azofing ça déjà ba leader ya ba OK c'est belé. Tolongoli ka président wera, po président wera aza président wa lobaka français makasi tolongoli. Président Jibem pi anape alobaka français, président Kofi, président waze quoi. Babylon msuna alinga na loba na boya na ngoloba. Président wera, président ya Sankara, ya lobaka français pena ya haut niveau, problème ezate tolongoli pembeni. Siko tsoki tolobi siko batu nyonso tout baya koyamba siko bah to bois ça va pas Johanna to tchana mutanzi. Et quel plateau prouver quand même si on dit que les chroniqueurs ne pas comment même ba chronifuati na internet. Bon, nami tchapé ba comment benga biso ba chronifuati na internet, c'est-à-dire on peut quand même leur prouver aujourd'hui de s'exprimer en français jusqu'à la fin de l'émission. Moninga yi déjà ndenge nazabo na botama na ngaka congolais. Na botamaka congolais na Kenya na kita na aéroport na pesa bato aéroport bonjour bayebi pas même signification bonjour. Donc ngai ndenge mundele na France na mboka bango France basala basala jamais fort ya sala émission na lingala ngape langue na bango na mboka na ngana otika lo sala langue émission te. Ken s'il te plaît. To verra quand même qu'honorer to prouver Sankara de Kunta que non on est des journalistes de base, c'est-à-dire de niveau. Et aujourd'hui, on va finir cette émission en français avec Ken Piana pour prouver à Sankara de Kunta que nous ne sommes pas tous de bêtes, nous ne sommes pas tous des nuls. On va parler en français. Nalobi boy. Yo kansi maël les alara koloba français. Maël la mutezaka koloba français. Ndeko na biso Kevin Kaswa o azalaka journaliste abanaka émission belé français, belé pena français. Ce qui est français, on est dans la maël, Kevin Kaswa Soukawa Pina français. Yebisanga ce qui est français, on est maël. Kevin Kaswa. Selon la vie de l'autre Sankara de Kunta. Bon, Sankara Zanani, peut-être à imposer Batu. Bisoko to sepela, bango moko pena balakisi exemple, babandi pena likolo, tina mutu ya mbunda, biso pe tolandi bangoti.
Nous sommes presque à la fin de cette émission et on a biso de partout. Okay, comme il y a besoin de français, ok, aujourd'hui à Limbonda, aujourd'hui donc au bandi pena, ok, au bandi na Limbonda na Mutambunda, oketi likolo. Comme bango tout balo ba France, au salina bango nyoso, c'est bon, et ça la biso plaisir. On préfère banana Sankara et Moko. Alors, Ken Piana, nous sommes presque à la fin. Bato on a biso de partout. Bato ba sepelaranayo, netiba Christian Vemba, Motema ya Chantal Vemba na Suisse et Capital Lucia la ya na biso nyonso. Pourquoi pas toi Clarisse Mafuta Motema ya Kinamvui na Paris et Ken Piana babina tunayo. Comment oro popola na pas tuer et film ou partager na ye sani moko ya pasi na ndenge la team cheki bino libanda te pas tu na ko popola te pas tu za mutu nanga mais na lobaki ka batuna nga ba question par rapport à makambo ya Karine babuzo ba Karine osala na lobaki no ba Karine baza batu baza na moi ba mababe belé na makambo tali ba voyage moni babiso to bima peno bimi okei osali tourner no zongi pe à l'aise. Mais Karine n'a pas de c'est comme si bazana mili momoro boy envoutima ya maramote bavage. Pour mutali boso penal nga même pas de Paris eza falia mais ere komika bakende bayo bebana. Mutami bala zifere bayo bebana. Héritier yo pe ba bebani. Karine pe ye moko su Karine. Toki Afrique du Sud abebisi vage. Toki Angola vage baby bakende Amérique. Baki refoulé. Donc baza ba tout le monde ceux qui basali dio couple peneza meilleur couple, il y a des autres de l'année. Vous comprenez? Merci beaucoup Ken Piana. Alors c'est-à-dire au popoliété mais ça bengyo bosolo là. Te wana masana ngai. Asa masana ngai bona oloba na okos. Menga on sepela yona Karine boyo kana boza vraiment na bon moko parce que boza bino nyonso bana basoda. Au moins, la Sony ya bana basoda. Moi, je veux la paix pour vous. La petite sœur nanga, il faut asa la mission na yo, asa na batebela fukama, asa nga mo ba pardon belé na limbisa na na limbisa nanga mais à condition ka fukama ba pardon belé. So ka saline ba pardon, asa ki pena ba pardon. Donc il na limbisa nanga. Karine Mokonzi asa l'émission na caméra sengo pardon. Et bon yo zo boyango. Oh, yozo boyango. Es-tu sûr que Karine en salon? Ah, ça là quoi? Kende senga ye benga ya tasiko. Karine azalano aye moko loba kazana ranking na ba leader kaka ya ba musique, ya ba mouvement. Azalana ranking na ba chroniqueur te. Penses-tu vraiment que pour na ba leader afuka mite pour na yo? So OK ya afukama. Pour ya za besoin azobanga makasi afukama. So bengi afukama na. Ngana yebiso lelo ba del jobo ba Hollanda ba ve choisi Sœur Pauline Lumumba, Nathalie Neymar, en tout cas pour nanga akofukama. Pour sa petite sœur nanga mwana soda. Donc il est qui afukama kaka pour na yaya. Naza le seul muto akofukama pour nanga. Ayo ke la werate, ayo ke la falite, ayo ke la fabigazite, mais ngai akofukama. Alors le message est lancé pour Karine Mokonzi. Karine Mokonzi yaya Ken Piana Lobby Fukama Senga pardon et si alimbisa yo mais actuana devant caméra et on zozela pour que Maramunia se zonga dans la normalité. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission d'aujourd'hui et Ken Piana, un mot peut-être pour la fin. Il y a émission, il y a l'élo. Voilà. Non, c'est un Congo bolingwezala po na mona mo ba division côté trop. Division ko daté ndengeni yo moko nanu. Okebe ba na vie na yo abengisa en Afrique du Sud ko tanga su kombo na e na nani na émission te Jimmy Bela. Te ve Jimmy na tikeli na ba Karine ba lekechu bato ana nyonso babwa na bango ye nanu. Nga mikolo na ba Luizo Mbate na na charge. Bakisa Jacques Honda. Jacques Honda na na charge nanu ya ba ve Luizo Mbate wana. Naza na charge belé ya ba Trezege Muzala vraiment de midi na na charge ya ba Youssouf Pourada. En tout cas fait Jimmy na mona donc il faut na tika na nous fait Jimmy muke tala ba leketu il faut ba bando boa ka nanu ba leketu ba luka batu na komi na charge ya bato belé na zo ta charge moko na kabela ta ba leketu Jimmy mutebeng son Afrique du Sud kasi yango na lobi comme il y a za kilo na zo charge na ye na batu muso bazo souffrir
Nazo ba charge mususu za kilo trop. Nazo ya vie Jimmy na déposer. Bo baleke tu a, bo boka na vie. Juvenal, bo boka na vie. Talaka na pesa bango na Karine, bazala zala na vie. Ngana zona charge ya batu mususu. Pour moi engagement côté belé. Nous sommes à la fin. Voilà, merci beaucoup Bibi. Merci à vous tous fidèles de cette émission. Merci à notre Azmak Amélia na Russie, Namoni Natamba la 3 fois prêtre complet. Yangoana et Freddy Tsenga, mon grand frère chéri, Motema ya maman Cécile et le papa de Frécilia. Donc Naningarabino Mingi, Bolingaranga Mingi. Merci na Richard derrière la caméra. Merci na Crisco, mon petit Karanenge Zalara. Donc ma solon bino ne boye bien, bino batubo banda, biso to yara pour na resukisa. Et vous étiez nombreux à nous suivre de partout. Thierry Bombolo na Canada, il y a eu un goyo. Na signalé que déjà que Babi azana Kinshasa, donc ton ami chéri et Anna Kinshasa pas au solo la Kitoko. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un nouveau numéro. Bye. Ma mission TV, le miroir du monde.